bafuta yango ezali nyongo ya République démocratique du Congo bayebi déjà que toko sala ngo d'une façon manuelle na bakokoma boye balingi de ko imposer kabiso to ko konsaka biso na ndenge nyonso voilà nde place Tshisekedi atelemela nde aboya na yelo bibo soki nazolo bela kaka eloko wana bato bazo zwangana mabe comme ça na kende pe ko chape misapi na kende pe ko hypothéquer misapi na ngai po bato bandima yango nde isika tozali mama mise merci beaucoup ndengo nyati place wana nde isika bato babana ko comprendre te makanisa Tshisekedi yango wana que avant toute chose yango pe sous conseiller na yelo dernièrement wale de basali ba tourner à le bel yango c'est ni à ça c'est déjà bato ba se faire enrôler tolingi to mona cartographie ya batu nyonso wana apesa biso ba liste biso moko tokende ko contrôler yango wana identification yango wana isili na maboko ya batu ya IDPS te bazolo bela yango kaka bakende ko contrôler ba mwana si réellement batu wana bazalaka wana oui bazana bomo yi ube bakufa simande bakende ko comparer na biloko oyo ezana ba mindele oyo batu mutisu balingi bakota te yango ya misa to pona ko bakisa yango nde ozomo batu bazolinga ba yeba si réellement oyo bako afficher na manuel wana o biso to lingaki avant o bato bazolinga te na oyo ebomba mina ba afficher na bangwana soki ezali moko nde isika liwa munene ezali yango wana nde mwasukali mukena lingaki na tia avamba pesa Marcelo Maloba na zongi sina Maloba epana pamba Zambwana. Merci bandeko na 32 millions ya misapi vandi gratuitement même pas vandi Tatukalala Malukai. Malubimpa. Wasa kilanzambi wetu we. Bimpa to bwana betu bakongo bimpa to tatu kwajiki. Merci en tout cas on a séparé na émission na bino c'est la deuxième fois que nazo zo parole. Donc nde nazo répéter vous excuser lingala nangako ya moeza matata. Bon nazo émission imbisanga na lingala na yonga ngai za lingala kikongolize. Donc na lingi nyonso la région na ye toyo kasiko kingala chilubalize. Konta na yango. Bino ka kotika kingala kikongolize bandeko wecha komi na kingala swahilize bino ka bandeko kasai botikali. Il faut toyo ka kingala balubalize. Ça va. Bon nazo ki émission en cours hein. Bon en fait nana nina tia plus en on a contexte déjà ya bonaebi batwebele balobi en on a nina tia contexte ya ba données sensibles na contexte mondial. Bon, le point que je voulais soulever c'est que c'est difficile biso moko de manière isolée to résister parce que c'est un phénomène global. Donc quand je dis phénomène global, je parle pas seulement il y a ba empreinte digitale, nazolo ba makambo ya reconnaissance optique, passeport biométrique, parce que au monde ata bamboka ebele ils ont résisté. Bon, je suis sûr que nous sommes avant en Angleterre. Balinga tisiko te balinga ba carte d'identité. Pour l'année balinga ba carte d'identité parce que justement bazolo ba que non ils a contre liberté na bango donc ba donner donc c'est juste pour dire que les phénomènes moko ça nous préoccupe pas seulement nous mais déjà na katia na pays à Europe batwebele bazo résister na ninwana. Mais le problème c'est que comme c'est un phénomène global, parfois il est très difficile à résister. N'a pas ça par exemple, il y a un passeport biométrique. Passeport biométrique, si vous voyez ça, c'est États-Unis imposé, il y a un mot, dans le cadre il y a lutte contre le terrorisme. Donc, n'a pas imposé ça seulement dans les pays africains, mais a imposé en dans les pays européens. Donc, si les pays européens, en tout cas ceux qui bolingi bozwa parce que les Européens payer belé dans les États-Unis sans visa. Ici, en tout cas, ceux qui bolingi bozwa visa, boya awa sans visa, en tout cas, il faut bossa la passeport ou biométrique. C'est ainsi que tout le monde a suivi le pas. Donc, c'est juste pour dire que si on fait des choses, bon, malgré notre bonne volonté, ceux qui te salient en ogara na biso, na phénomène de globalisation, et c'est moins difficile de résister. Maintenant, pour revenir à l'empreinte digitale. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses négatives, mais nous comprenons que raison, c'est ni à ça qui, pour nous, besoin qui l'empreinte digitale, c'était pour contrôler les doublons. Beaucoup corriger ceux qui peut-être n'a pas l'erreur, mais je pense que c'était ça. Maintenant,
normalement un gouvernement responsable, et ça qui, en fait, gouvernement il fallait protéger Bissona données ou bien Bissomoko, parce que jusqu'à maintenant, bon, c'est vrai, toujours on a émission, mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais entendu un politicien Nabiso attendre dans l'opposition s'inquiéter comment dire, le fait que tous ça va empreinte digitale. Et il y a un cadre à l'élection, donc les gens en parlent, mais souci n'a premier, c'était pas que ils étaient contre les empreintes digitales. Donc quelque part, na toi pouvoir, na toi opposition, na biso à Congolais, on a manqué de vigilance parce que cette histoire il y a CENI, ça fait longtemps quand même que ça a commencé. Projet, il y a après des digitales, mais les gens n'ont pas fait tellement de bruit. Et pourtant, tout ça n'a pas été belé na poto. Donc on a l'expérience, on sait ce qu'on peut faire avec ces choses-là. Maintenant, tu comme un stade moko, donner. Bon, ça je voulais juste signaler ça. Bon, dernière chose, c'est ça dans le cadre de l'élection. Parce que dans le cadre de l'élection, comme j'avais pris parole la fois passée, et puis, côté on a nazopé ça moins raison na frère Odan. Moi, je sens un peu beaucoup de défaitisme. Je m'excuse de dire ça, mais c'est ce que je ressens. Bon, c'est vrai, Bazan a empreinte Nabiso, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ça. Mais quelle est la solution réaliste? Moi, j'avais donné proposition dans la fois passée. Mais bon, j'ai pas senti vraiment que les gens abordaient dans ce sens-là. Non, bon, proposition réaliste pour éviter tricherie, et Zaliko, déjà, se mettre d'accord sur la liste définitive, publication à liste, comme ça, tout se mettre d'accord, n'a pas toi CENI, n'a pas opposant, n'a peut-être les gens, comment dire, neutres, n'est-ce pas, Monique Wana, se mettre d'accord sur la liste, publier liste, on se met d'accord et tout vérifier. De telle sorte que tout vérifier, attention que tout ça contrôle, il y a un serveur, tout ça contrôle la serveur ou bien base de données, mais au moins on est d'accord sur la liste arrêtée. Deuxième étape, donc on a déjà proposé ça dans l'émission. Et tant il y a vote, il faut avoir assez de ressources dans le bureau de vote. Et puis, bozo compter, donc, au fur et à mesure que va voter au salima, bozo compter, bozo l'IPV. En ce moment-là, serveur, on a écrit dans la poubelle. Parce que il y avait un article, il y a potentiel, il y a quelques mois, il parlait déjà de ça. Donc, c'est une façon pour mettre le serveur à la poubelle. Mais pour en arriver là, il faut un accord entre opposition, CENI. Donc, il faut qu'on force qu'aucun de place balingi ba kendete. Donc au forcer bango ba admettre parce que ceux OK. Boza na serveur na biso na bino mais pour une élection, il faut tout ça la contrôle boy et les résultats qui vont primer, c'est les résultats qui seront sur les PV signés par tout le monde. En ce moment là c'est tout, au moins vous êtes sûr, mais pour le moment je sens que non pour le moment. Et puis, attends, une dernière chose, juste quelques secondes. Il y a un échec côté Nabiso, on n'arrive pas à faire porter notre voix. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, par exemple, moi c'est une proposition. Pourquoi est-ce que Toko a invité quelqu'un de l'IDPS ou quelqu'un de l'opposition pour te poser, peut-être que comme Tozo discuté, ils ont déjà pensé à ça. Te poser vos questions. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Comment ils comptent y arriver? Et puis à ce moment aussi, on doit, parce que Bamindele Atasuke Batrichaka, ils sont bazaranamoi embarrassment. Au moment où ils travaillent na poto, Atasuki Mutualingi Mundela za contre eux, Alinga Bengana na Moussa, il faut documenter en haut. Donc ce que tu es preuve à l'appui, et ça moi ma tête. Donc c'est pour ça, moi je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire porter notre voix par intermédiaire, il y a opposition, créer une séance de travail, na MONUC, na CENI, pour dire, mais voilà,
c'est que nous, on veut contrôle à base de données, et puis on veut qu'on puisse contrôler nos PV, et c'est ça qui prime. Donc, voilà l'intervention en ligne. Merci ndeko Kalala ndenga tuza koyebisa na batu nyonso émission oyo ya lelo eza débat penza te mais eza opinion ya mutu na mutu aza koya na banza bandeko nyonso bauti koyoka sagesse ya papa Kalala makama bauti koloba mutu nyonso tika abakisa likolo mais pona ba information ba baza kolanda émission oyo ya mon pays ma patrie oyo epesa mine epai na ngai ndeko na bino Joachim Zambwana eza pe contrôler à travers trois fois radiolisolo.com oya ndeko na biso Diana Suluvutu de Vupertal na banza sujet toza ko débattre awa ezali ya ba empreinte digitale et puis kipelekese nango eke to eza susu manuel ete na système ya kalate oyo toza ko benga ke ba empreinte ko keika ko tia na encre mais ya mikolo ekomi biométrique et na sima ya biométrique ekomi pe o baza ko benga mitochondrial babo kino saba recherche et comme par laser et l'ingelo ba été mutu abani ko koma contrôlable ndenge ko iko contrôler ba biloko ko lia soko kei na magasin po ba scanner yango tweet na ba barcode donc mutu pe to communauté ba barcode to communauté contrôlable si j'ai à makasi tozali ko débattre awa po mutu akende ko pesa misapi na oyo il faut réseau ezala mais na sima ya élection mundele akangi biso na mukolo moko baza capable kozwa 32 millions de Congolais bake na seni ba 32 millions de misapi ya ba Congolais esi ekei déjà na poto esi likoteka ma elingelo ba ete mundele aza capable de contrôler katikati ya Congo sikoyo na à n'importe quel moment tango bakokoma prêt ya kosala ba makambo na bango ya ko contrôler ba misapi oyo biso bana poto to yeza na expérience toza koloba ete misapi toteki misapi toteki banzoto na biso toza soki 1000 Congolais kana diaspora ya poto mais bongo 32 millions ya Congolais obateki misapi na bango elingi bakemboka nyonso tozongi na biso ka lisusu na temps ya esclavagisme mutu azali aza kotiela biso tembe awa mais ngai naza expert na ba matière oyo te mais soki mutu aza na expertise na matière akoyebisa biso un jour comment dans le futur Congo nyonso tokokamwa quand est-ce que tokomi boye nzoka nde na 2011 totekaka misapi na biso mboka etekamaka na un jour tetekamaka na kala biloko pe na Bible ezali kende kotanga na mokanda 1 Chronique chapitre 21 17 place roi David akontelaka batu misapi ya batu et puis nzambe asilikeli nani ukuveni swa nani wapeso permission konte batu oyo donc konte batu eza eloko mukete eza eloko munene na banza antenne efongwani tozokende na minute suka naza kopesa 2 minutes na chaque mutu azali awa apesa oya ye maloba tozobana na ordre boye ndeko poati na moni okangi mwinda na yo obomi yango seke olingino ko participer na ba conclusion suka tozobana na papa Odon tokei na papa Isaac Mbele toye na mama Mize toye na papa Marcel Kalala toye epa ya papa Lipela mutaloba ite depuis que je ne sais pas moi pourquoi et puis to conclure pas ndeko dompe et puis ngana ko moi 1 minute na ya suka donc premier 2 minutes na biso na banza eke nanu epa ya ndeko Odon Pambu. Ok, merci pour tous envois na émission kitoko mais ngana nazana idée moko na féliciter papa Marcel parce que papa Zambwa na to solaka na sens ya na ye ne loko to teki maboko na biso inconvénient na ko zala boye to zana boye e ko sala boye tu as logo teke au lakisi inconvénient après beaucoup mona makambo après 20 ans après ni tangana yo na bato bazo bisala c'est quoi na tozana kate esclavagisme wana tolinga telo to sala comme électronique to naki ko bwaka bangunda wa obito eko mitika mama les actes eko mitika oui pona souffrance amboka pona mambebele tolinga te to ada na kate système siko système tant les autres travailler ils allaient awa mutu wa produit yango pe koma na Congo tant que Congo et refusaki yango te ne bandeli ya système na avec kota c'est que bakoti yango de bana débit et ko koma tina katikati siko biso nem to ko longola Congo ne lokwana ko makambo so pesa wa mingi bana mingi basisa na nini kuna na informatique na Congo ba yebi yango te so ba yebi yango na mutu mais na ba pratique sango te to ke bana makambo so to loba parce que nangana yo to se plainte to kangani mundela kangi biso ya net émission le yango wana
et bana Congo ta mundela kangi biso to kangami déjà et puis boke ba pona mais bope ça information na ngamba mai mais bope si bango loko nini ko longola bango kuna te to pona nga na yoki ka ke monsieur leki na zu d'information mais to succès mission te parce que bope si solution mon côté ndeni to ko longwa nango bolakisika bo bangi si batu ba si ba kenda mais solution ezate na michale et boto merci ndeko odo moi sinon c'était azoka lito ekota ka pe andimi donc toke pa ndeko lipela na 2 minutes no ya conclusion awa ndeko lipela na moni alors bon toke pa ya papa Marcel kuna pesa ya yo 2 minutes ya suka papa na seulement idée na je sais pas ce qui est faisable. Moi, je me demandais pourquoi est-ce que tu as invité tes téléphones, il y a mon personnalité, il y a IDPS. Tu as invité une émission, tu posais la question, par exemple, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour lutter contre tricher. Ça, c'est une manière efficace, quoi, parce que tu as une idée, il y a bien, mais il faut la peine un impact. Donc c'est déjà bien parce qu'on est en train de faire une réflexion, mais on ne sait pas ce que ces gens-là sont en train de faire parce que communication côté Nabango pesamment Mogulu. Donc c'est seulement ce que moi je voulais, je peux ajouter comme mot de la fin. Merci Batu Bayoki, Batali de Peste Bayoki. Bon, Radio Lissoleza ouverte dans Batunion, donc voilà, tu soulignes les Cambodges Koloba. Toke pa ya mama mise. Yo mama na biso mama sage na biso mutunga na seka kili kambolobete to hypothéquer oui hypothéquer signifie opesi nini na ya valeur ozana na vie po ba peso mbongo seni bazu soki 6 millions de dollars metala 32 millions de congolais ba pesi misapi na bango engelo ba kite sena ba mindele ba hypothéquer 6 millions ba récupérer 32 millions $1 par musapi. Mama mise à toi l'antenne. Papa Zambouana ngala landi oyo papa odo auti kolobawa c'est vrai nga pela zoko zela peut-être le loka la tenter mais o expliquer biso ni ne koki ko sala mapona ko éviter loko wana papa c'est vrai naza curieuse na niveau ni tozali et puis ndenge ni to ko arrêter loko wana to boya yango papa do pay pa ko lokango telema wana muke papa telema wana prenons que tozalaka en plein esclavagisme ni ne on sala pour arrêter esclavagisme. Mais na lingala libéré, na lingala va pas passer ordre ba libérer ba affranchir ba esclave tout. Résistance na ba place baza ko konzabiso n'est-ce pas? Ben oui. Bon, awa to moni déjà été misapi oyo elinge konzabiso na esclavagisme. On peut arrêter ça, to continuer na système manuel. Na ebiso to zana ba clair que na biso ba ko tia misapi na peinture na biso to mesana, to zana biso na ba crime sophistiqué na nukutute. Donc biso na Congo tant que to zana ba vola ba banque électronique ya makasi te na mona nga importance ya ba biloko oyo ya ba fingerprints électronique to continue système manuel na biso soki basi basu misapi oyo tika misapi ngo ezalaka na Congo na serveur ya Kinshasa kaka wana et ba profiter ba sala ba carte d'identité nationale na biso mais ba longola misapi ya biso bana ya Congo na ba banque de données oyo ezana poto ba uti ko sala c'est ça ma solution et puis toke à moins que zalika mususu sans quoi toke papa Isaac Mbele. Non toko le kana biso po mezate mbala sima. Merci papa Isaac Mbele à vous l'antenne. Oh merci mingi Mbutajoaki Onyati. Yango wanande na lingai koloba que monsieur Marcel yeba déjà que na tourné oyo ya avant retour ya papa Kisekeli ya tour oyo ko basaka na Mubake landa na les amis de Wechi okomona Mubaka lobaki biloko wana azolo ba solution ezali ko balingi bamona cartographie balingi bamona ba oyo nyonso seni alobi qui est enregistré bamona ba liste affichée à répéter ce combien de fois amona tout monde ba liste affichée ce qui ba liste wana affiché monani de to région de yondenge o lobaki solution na yo bakozo ba liste wana bakolongola ngote bakozo ba kombo wana ba pesi ba combattant
ba oyo bavandaka na bakartier wana bake vérifier soki réellement bato wana bavandaka wana moins de 2 jours bakoya na résultat oyo bacombattant bakosala bacompare baliste wana baye nango nde balobi bon voilà liste oyo tomonaki na oyo biso tosali palpable oyo tomoni na miso yango oyo baoyo bazalaka wana baoyo baza bato ya lokuta nde bakiti siko na seni mpo alongola babétise na ye wana. Ça c'est la solution. La deuxième des choses, pour nous répondre, maman mise, la solution, il y a beaucoup de gens qui ont dit que qui c'est qu'il y a lobango, azolobango, ce qui n'est pas possible bukonzi, à cause de la Manuel Oyo, Joachim Aouti Kolobawa, recensement par riz, par les avenirs, par des quartiers, batouana nde bavanda kawana, bayebaka bato bavanda kawana, bazongeli na Manuel, mais oyo essaie déjà, tout hypothéqué. To sambela nde ekoma wate babanda kosala na biso soki koteka bango basoki bandenge nini tie mais suka nanu na isika develop nanu technologie ekuli nanu te na Congo mais Manuel wana ekozonga to yebi déjà ke oyo avandaka awa yango nde na entendement na ngai yango wana liloba na ngai ya presque ya suka yango wana soki mbala mosusu tokopesa na Facebook ba commentaire. Merci na zongi sana mbalo. Merci ngana za iloba ya suka après ngai na kopesa conclusion pa ya docteur Vitakanga oya nga conclusion ya ngoyo l'information coûte cher elinga ba so ba biso ke lobby na Kinshasa mbule ko beta trama de terre ko salema bato bakokufa na ba pesa $1 million na ozwa information oyo na banza okozwa information oyo tikeli bango mbongo na bango bolia na binopozwa moyen ya okima okende soki na boma soki na kikwiti kuna po yebi déjà nini koleka lobby. Donc l'information coûte cher mundele à travers na ce qu'on appelle l'information. Tozo sakana na eloko babengi comme information et siècle oyo bazo benga ngo siècle ya l'information technologie. Soki tozo sakana eloko etali information na Congo seni a commis premier virus, premier danger tout ça on a Congo ya politique té, ya président té, ya ba gouverneur té, ya ba sénateur té, mais c'est la CENI qui est tenté de vendre les Congolais. Papa Dompe Vitakanga na pesio antenne kuna. Merci mingi ndeko nzabwana na masolo kitoko. Ngai nazali ko kendeka na pasi na motema ya komona ete peuple congolais to sadi kaka na logique ya bouc émissaire c'est que mutu mususu alukela kabiso ba solution biso to lukaka yango te. Je pense que na logique wana tala pour nini vraiment on va comprendre que ba koko na biso ba fanda ki esclavagisme tant mingi jusqu'à ce qu'ils ont compris que non il fallait bazwa makambo na bango moko entre les mains. Bomona ki ba Martin Luther King ba bimaki, bomona ki ba Elijah Mohamed ba bimaki, bomona ki ba o nyoso bengaka ba combattant de la liberté. Endi ko makambo yo ezali makambo o biso nyonso esekeli to s'engager ne alobaki na début. Espérer de bapanza bwana aya ko bimisela biso ba solution toute faite ezali paresse moko oyo ngai nazali ko décrier. Parce que y a ça dit makasi aya poser problème oyo tout le monde a quitté y a moni à la kisibiso. Tous à la quand même la reconnaissance y a envers yé dans le sens que à mola qui si son problème autre ça qui comme on a été. Deuxièmement na koloba awa parmi la solution probable na la ligne de konabiso papa Isaac a la solution mo kitoko bien que de konabiso mobaki pe alobaki yango mais ngana kanisi était ba élection ce qui vraiment est comme menabiso quelque chose et causa là kaka tango peuple mo ko zo responsabilité na ye endi ko ba tango peuple a ko s'affirmer pour dire que résultat oyo ngai peuple ndena ko za responsable na yango ngande na pas tester yango ce qui est répondre te alors ngai peuple na ko za ba disposition nanga par exemple na ndenge de kwa lobby tango basali ba data wana seni ce qui ezali vraiment. Et ce que le peuple a exigé pas publier parce qu'on ne peut pas faire confiance ni à la CENI ni à la programmer la machine parce que l'ordinateur est bien malamu lelo ngai na koti ko pesa ndeko zabwana code moko atie na ordinateur na komi komona clavier na ye mobimba na komi komona yango c'est-à-dire na koti na kati na ordinateur na mbuta zabwana lui aux États-Unis na koti pe ko taper na koti pe ko corriger. Donc technologie ça est tellement sophistiquée. Alors, nous avons par quel miracle, tu as dit que ça, là, tu as saigné, confiance dans le sens surtout que tu as éduqué,
Ngoyi Mulunda Bachaki Wanapo a déclaré avant le 6 septembre et décembre Kanambe comme président à Congo. Donc le peuple a la responsabilité na ndenge été ba publier ba fichier wana so ba fichier et puis ba publier en côté peuple a kitaranzela a kende ko pouvoir yemo. Mbona likambo etali badata. C'est vrai. Tu vas dire comment que Mundela va dire forcer makasi pour que le gouvernement mondial le gouvernement autre pays tous ont la capacité à s'exprimer en tant que peuple. Na éviter le gouvernement mondial surtout la possibilité de la koloba. Donc tu as tellement marginalisé, tellement ignoré que ça na biso nyonso balingi. Nous devons faire attention, surtout les hommes politiques qui ont lancé appel na bango. Au côté de la politicien na Congo, ceux qui ont évité l'isolo et le gouvernement mondial, na isolo et la conspiration, complot international. Ceux qui ont les politiques et qui ont makambona te yeba ko zali ko sakana yo. Parce que dans la politique, il y a les forces intérieures, mais il y a aussi les forces extérieures. Or, dans la biso, ce sont plus les forces extérieures qui jouent poids sur biso. Vous avez des politiciens, comme dans le langage, les décideurs de ce monde. Ce qu'on dit décideurs de ce monde, c'est-à-dire qu'on peut si pouvoir na tout le monde va décider de devenir na biso. Alors pourquoi on a nos élections? S'il y a certaines personnes qui sont décideurs de ce monde, ils décident de ce que le monde doit être. Pourquoi il y a un peuple dans la frustration à une élection? Parce qu'ils ne décident rien. Il y a quelque part, tout le monde va faire en Europe ou bien aux États-Unis, va décider. Voilà des histoires qu'il faut exposer. Des histoires où qu'il puisse y avoir des décideurs de ce monde. Les décideurs, il y a na Congo, c'est le peuple congolais. Ça doit être le peuple congolais parce que le pouvoir est allé appartenir au peuple. Tala o na na uti koroba en tant que loba suka matono na zoki malo. Merci comme ça topesi bande konyo sombote et puis tozong si l'antenne na side pa ya papa Mayamba pona kopesa biso ba extra temps oyo to satana ite to koma na ero yo bande ko ezalaki radio Lisolo en combinaison avec le programme ya Mon Pays Ma Patrie et Kambame bande ko na bino l'impresario Joachim Zambwana. Au revoir. Elombe mobali makasi na ngai mobundi molongi kosi na Yuda mopanga na ngai ekimelo na ngai lisungi na ngai Yesu Masiya Paya bitike mobali ya baveve mobonisi ya mitema oyezoka motema na ngai batela kimia mopesi na nyonso Yesu Masiya Nambeto l'hôpitalo nalingaki na kufa Nzambe na nguya obikisi ngai Kumama kolo Yesu kumama Kumama mwana na Nzambe kumama Nalelaki mingi kati na mpasi Oyo kilo sambo opangusi pinzoli Kolo Yesu kumama Kumama mwana na Nzambe
banguna na ngai balingaki na sambwa oyaki osecour atikali na sonie kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama kolo Yesu mama kosina yuga kumama mubundi molongi mama mwana na Nzambe kumama libanga la talo mama kosina yuga kumama olonga liwa mama mwana na Nzambe kumama na yembeli yonzembo mama kosina yuga kumama euti na motema langa mama mwana na Nzambe kumama olongi basusi mama kosina yuga kumama opesi ngai kimia mama mwana na Nzambe kumama isungila ngai makasi na ngai mama mwana na Nzambe kumama ekimelo na ngai mama kosina yuga kumama molobeli na ngai mama mwana na Nzambe kumama opesi libala mama kosina yuga kumama opesi mabota mama mwana na Nzambe kumama opesi mobembo